na basa melé. Voilà. En tout cas, pour na basa melé, na repékisa ba jeune et belé. Ba bima na ville wana parce que basa melé baza très compliqué makasi. Moi ça melé ko kato kingo na butu. Ya solo na obisa auto. O peksa c'est-à-dire ba jeune o peksa ba obisa bon ba na melé te ba bima. Basi ba mabemi. Po basi ba tokira bango ya ko sakana te bazana ba yebi. Moi ça ko kata mtumbeli. Po parce que ba sala kana compagnie moko eza soko leki melé ba kota ba montage wana boye ba compagnie moko eza on a kuna montage. Oui. Ils ont la compagnie, ils ont la kataka, ils ont la compagnie, ils ont la boucherie. Donc, bah, sur la ça la rakuna. Talaka moi ça to kata ngombe. Oui, moi ça to kata ngombe kingo. Donc, si vous pouvez kata yo mobali kingo soko blaqué na elo nizangi. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Ba jeune ba na mere ba bima po basi bazale kenge na basi na bango so de simbi et simbi te ba bima e boko ni ka mere eza na ba ville belé eza tina ba ville ba très dangereux atal ba ville ne Saint Georges ezaka nini moko surtout ba sa ville ne Saint Georges so lingi donc ba lingi taba ya ko sakana te tabanangulu bango ba commanda kaka tabanangulu donc ba mélanger ba lingi bière ko sakana te donc soko lingi mo sa ville Saint Georges pour se préparer ça na mbongo te ko megate ya parce que il y a donc soko to kende déjà se préparer déjà bango ba lia ata mususu boye tant tu ko ka tige mora ya kwa ngaka moko kasi tabele gebele na ngulu na bière pembeni balingi pe whisky ya ko blaquer te ya ko sala nazo yebiso ngawona za ba mille na ngamba kenda l'homme pris d'envoie le mal de loin. nazo yebisa yo na moment na to côté te bani les abatteries la mingi wapi na bakote ko na basala ba fête mingi za la wapi nazala akuna na yebi ba bouteille pena vidéo ako blaquer na base ya 1900 jours nazo yebiso ya solo ya ko sakana te ba pesi nazo yebiso mamba solo ba ça si ça bouteille à whisky si whisky pe bango ba commanda kaka tabana ngulu ya mbala moko déjà ko le taba pamba te pona ngulu ya moto wa ba na yebi bango magasi ah bon mais oui donc ça dit ne ko tambo le tali no mais no ba ba cité quoi ya ko sa wana baza baba wana ba cité l'homme pris d'envoie le mal de loin la basi ya Corbexon donc bango kutu ba bomakande mibali ya ko sakana te cimetière au moins na gare cimetière eza pembeni wana na Corbeil cimetière moko eza wana donc c'est ba congolais ba kufa na siba ba congolais ba kunda bango na cimetière wana na cause bana ba bela ba paralysé ba kutana ba kalo lenge ya ko sakana te donc ça veut dire ya on a zo ba jeune be baza kotona donc baza le kengi donc c'est dire il y a mêlé akoka tomba le kingo il y a Villeneuve Saint-Georges balingi taba ya balingi dépense il y a nino ya Kobe son ndo paralysé ya Kobe son ndo soko salaire au kaboni katikati lobo ketengami donc ba spécialiste en fait ba donc soko tali ba jeune belé ba bela paralysé ba bimela ba koto wana na Kobe son nazo biso mamba solo go pe soko tali cimetière on eza pembe na bango ba jeune ba kunda bango trop Nicolas Makamba basi na mboka ana donc eza mboka ya revendre pena l'homme pris d'envoie le mal de loin eza pena ville ya Saxel Saxel pe mo ça en tout cas kuna kutu bango kutu ba mona ka lokola ba mona ka lokola marché ne comment lokola zan ngamba so na zobi ba matisa kabanda kuna façon moko na yebisa ko basi ya Saxel na yebisio bango ba komisa banda ko na lokola ba comex na bango donc ça veut dire pona wenji wana kaka donc là ko za ko foutre le pas na référence à liboso ya ko pesa ote na minute ndeto za boye gare kuti za pembeni wenji kuti za pembeni wenja na conseiller ngana nini ngana yego foutre conseiller ngana nini donc il y a zo matisa ndaku pona wenji wana kaka parce que no pas grave ça et là on appelle grave na wenji wana izala na ngote l'homme pris d'envoie le mal de loin kasi na Saxel ndeto za boye eza ville moko ba femme seli ba koko zala entre 90%.
mamba so nazo yebisa o la sarcelle to bango bazala ka na ba chambre kaka ah Julien donc bana bakola bakenda papa pa kenda abengala papa donc atika na ndako ye moko siko bongi ndako na ya zonga zongisa ngo na maboko ya leta ya ko ngozongisa ngo te donc ndako na komi lokola marchandise na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. Et ça na batu mususu na yebisio oza na douche azobetela au porte Julien oza na toilette muta koti toilette azobima mama ndako azoyebisa ye kende kosukola maboko. Oh, maman ndako ozo diriger na sens ni ex na nga yebite soko wuti toilette basukola maboko tetam so amona ki une fois deux fois non ngana ko futi le pana yo ko manda ko le fois non soko za ndako ngoko si vanda na ndako na yo moko aïssa bino papa qu'est-ce que vanda na ndako yo moko ozo ko no tia batu pourquoi yo komi ko diriger nga lokola nga mwana na eza nga tata mobimba tamsu na wuti Afrique tamsu na zalaki te tamsu ko bossa ezalaka te ba comportement oyo. L'homme prudent voit le mal de loin. Papi Gen, na la foutela koto ya Saxel village. Na yebisi yo mama wana ataka ebonga kitiko na nini obo na balcon to na kati ya salon ezota la direction à porte. Il y a entrée. Donc, on doit contrôler l'immeuble mobimba, puis en plus, on doit contrôler sous nangam na vay na gachandako. Donc, ça veut dire que zoyeba, mutubo ya bimaki, mutubo ya koti. Mukolo mama na yebisangote, papa Julien, a na gachandako oboye, oyambi, 3 ba na basi na 7 ba na mobile. Na simba mutu. A contrôler, na moko peta na koti na chambre, na bandi bina ko calculer, non? Picho yaki yao, ala yaki yao, fisto yaki yao, kingana yaki yao, na compte pena ba mibali 7, na bandi pena ko compte ba na basi 3, na bimile pena na salon abi, maman en tout cas, nazo se préparer na longo te papa pona ninga habiter, soko o contrôler nga na moi ko contrôler nga tina butute, pour parce que naza na droit na nga ko yamba batu aboy. Na tumisaka ote mwana nga soki koki na futa ndako na ngai sikoyo e bani neni nyo bando ko kontelinga tina batu o ba yeko tala nga na kata ndako abu nga na zolongwa nga na bima na ndako wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Totala ka bandako ya kokota na kati Europe abu papi gel kindo kezali na poto awa na zo biso ya ko blake to onga na zoloba izape na témoignage na ngai kindo kezali ya makasi na kati ya poto abu ata na bandako biso zo ndo kotaka ya na to pesa conseil na batu soko zui chambre avant kota chambre na luka basai na nzambe bonte zala makasi na ba prière ezala bandako muso ezala bandako kokota te ezala bandako muso ezala bandako ba blocage bandako muso ezala ndako okoti yango okotaki na mbongo na yo okotaki na musala no kaso bimi ndako wana musala eza lisusu te mbongo eza lisusu te. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc ngai na kota ndako wana na kota na mbongo na nga na sambetu ngai tina na sala kaboui na sambetu na nga na kozanga 2000 € te oya ngai moko o nazola na nga par na kamanga mususu po biso bomba ka mbongo ya donc ça veut dire mbongo na kota ndako wana mbongo nyonso esilanga na bima ndako wana boye musala ebeba ezaki ndako eza ndako ya bien te ndako ba problème pe en plus si papa azalaka na mwasi na kufa plus de 10 ans papa boya kopesa bilamba wana na famille ya mwasi atotanga bakombo na bango eza te donc na quartier bovandi na kati ya Gonese wana koto ya l'éclair non na Gonese na l'éclair na sima wana ba immeuble eza wana boy donc na yebisi yo bata quartier bozo kutana na bango bazo tuna yo vanda na ndako ya papa otinga na vanda epa ya papa ta mususu afonce exemple kaka ndako wana po bimango nini abi en tout cas to koti makambo na bino te luka moye bo bima na ndako wana okutana mama moko bo bima na ndako wana ndeti bata quartier ba yebi déjà ba réalité ya ndako wana déjà donc ndako wana eza ya kobeba ya kosakala te oyi papi keni pale wana okowuta musala okoti na cuisine ozolamba okomona eloko moko ewuti na salon eleki
Le lilingi moko wa baluka boye au moins moko boye et l'équipe boye au tala ko lobi atam so ça va penser na ngai les ça va fantôme baninga tango kokie papi que me tolo bela vie papi que me tolo bela vie Yesu sauti pa nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipokuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gen tolo de la vie en gros génie papi gen nazala moninga na yo te papi gen nazala moninga na yo te papi gen c'est impérateur de Jaffa ko faire des Finchman papi gen tolo de la vie c'est nazala moninga na yo te est-ce que nazala moninga na yo te papi gen tolo de la vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi Gen Tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que vous avez moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen Tolobe la vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Ça rende munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, eza tellement munene. Eza tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana na exotique. Pona mama kolia na los chez Mama Eunice Banze kolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kokauka. Pondu kolobati. Mama sala ka bantaba. Va emporter tout ezali ah double tout boroluka awa na alors c'est chez Mama Eunice Banze vous allez recevoir pour découvrir ensemble na nga on a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs au bois na manifestation fête baptême retrait de deuil awa te ka sac à l'eau un sac de riz en gros on a sac à l'eau sac à semoule pour rejoindre on a prix moko très abordable Mama Eunice Banze la différence c'est la qualité full service la fleur du jour. Et si l'État, au sein des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba, yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout au linga. Et ça vraiment, fantaisie, et ça, garantie à longue durée. Et si l'État, oh, sac à mesdames, yango, talaba, sac, plaisir, marque, qualité. Mon Marco, Mama Eunice Chassel, sont plus de 1500 pièces. Pour au sombango, na prix de gros. Au son de belé, na prix des os sanga. Ah, toi, on a cosmétique, hein. Ba maman, on a kangasuke umela. Au moins, biloko, et comme un ratal belé qui toko na mutu. Ba couleur est belé. Ba sami kao. Ka moko o bakanyo mo tout mobimba. Muta ko soto fo son 4 fo son 5 T. Chez Mama Eunice Banze, ana lost. Ka moko o.
ekota motu mobimba bameshe mpenza cosmétique eza ebele monene biloko omoni bacouleur eza ebele yo moto olingaka bachaussure kano bapapa wana na los wana chaussure mo ya mwa genre chez Mama Uni chez Bonze bachaussure kano provenance d'Italie lokolo nde base omosanti koko mwasi ya solo fo bwaka super wax original ya pirate te super wax ya solo eza te kazoteka yango na ndenge ya mafia te eza en direct d'Hollande bahollandais nde bafournisseur na ye azwa penaki aza na fungo ti ozalaki ya mbata to ya mayuya akotanda boye te ndenge atandi boye ça veut dire aa na autorisation aza na droit nango toyena masolo ya banque tolie tomeli tosali bacourse tolati bien tobongisi suki awa banque nickel po ya kofungola bacompte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent nyonso esalama awa na Lost chez Mama Uni chez Banze okofungola compte nickel na yo na quelques secondes okomi na compte bancaire pete aza mpe na baagence ebele ya transfert d'argent koretirer koenvoyer et puis bafrais moko mukie fleur du jour Mama Uni chez Banza bominga alobi madeswa vert oyo bosombaka soki na combien wana likolo bazotela bino bakopu tala mbimba yango ti Mama Uni chez Banza tika na zwa mbango Venez vite découvrir chez Mama Uni chez Banze full service. Voici l'adresse. Guest, Sestrade, 90A 9300 à Los. Chez Uni chez Banze, la fleur du jour. Uni chez Banze, la femme intelligente. Boya et Belle. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, les pasteurs. Moto na nzambe ye azani moto ya bato donc mutu nyonso aza mutu na ye donc ezotalisaka mosala tozosala ozala mutuka na yo olingo tinda omoni agence Assir donc soki babi agence Assir seke pena sir eleka totie biloko na yo ekoma ntina destine omoni ata tonga ebungi te po biso respectaka biloko ya bato biloko ya bato eza ya biso te biso osalaka mosala tomemi yango ntina kini oyo etikalaki na matadi te biso okomisa yango ntina Kinshasa mutuka na yo batia yango ekomi ntina Kinshasa na agence ntango ozokita ozwi mbala moko ekei donc oza na mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessi donc soki oza na posa na biso bengaka agence Assir yeyo apesa banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo prix mpe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune ya Ngiringiri direction Shaba Makanza donc soki oketa wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Topesi bino bote partout, beaucoup disposé encore maintenant, il y a Kolanda Biso Boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci Nabino, merci, belé. Surtout dans ma prière, bien évidemment, parce que sans Bino, Mawamingi, parce que sans Zambé, tout ça, la Gao et Mawatro. Biso Landavan, c'est l'Ankolo. Washington, grand pays d'Amérique, merci Nayo. Émile Bamba de Zurich, Jerry Boma la Canada, Didier, merci. Et merci encore. Mon pote Platiné Chipamba, patient Ilolo, patient Karambongo en Afrique d'ici douana, tout ça la kaka parce que yo, vous avez mutabattu belle le roi va y payer du cacao. Donc nous avons encore
Julien Kelentungi représentant. Il y a des réfugiés. Il y a des représentants. Merci la réalisation et la sœur de M. Dina. Maman, moi, si vous pouvez ça, moi aussi, respect. En tout cas, sur moi, c'est Zati. Donc, voilà. Julien, bonjour. En tout cas, bonjour, Papi Gen, tout le bel vie. En tout cas, ça fait longtemps que nous avons la réalité à Poto. Ah. Toujours, nous avons la Julien. Julien, Julien. C'est méchant. Moi, la réalité, en plus. Là, tout le monde a banzela, tout ça, boyotique émission et bongo zongela en plus na ba commentaire, réclamer trop en tout justement. Bon ça la seule logo on a papi gen y a les longs justement to yepto lobela la vie on ngeze la ka. Bon boulot Julien ça. En tout cas boulot ils apena malamu bien sûr moi ba difficulté zali kasi. Lobeza nzambe. En tout cas ngana za tout travail za la wese na opepa pona zwa mbongo. Donc nadam na musala nadam wasandumba donc partout na sala aga pour na zwambongo donc nadam la place fixe kasi et si gagnon so copie et qu'ils aient là pour na zwalumeya okinde pour na sala na zwambongo. Ah OK. Vous avez toujours représenté les réfugiés. En tout cas, toujours dans un représentant. Donc, ils allaient. Comment représentant vous avez représentant? Nous allons représenter les réfugiés, nous sommes les réfugiés, nous sommes en plus. Outil qu'on baptisé na Papa Leki Ningeto, Mikolo, le sous na commis dernier apôtre de service Niarkos. Ils allaient Ningeto bibliothèque. Donc ça fait dire il y a des baptisé na combo ya dernier fils de service Niarkos peut dernier apporte de service Niarkos pour assentir qui esprit il y a service Niarkos en tout cas l'andima qui en pour les idoles nanga ina linga enregistrement na vivre local la service Niarkos nanga banda ko vivre mais oui mais la poto les poto la poto de l'hôtel bon poto na ya kala poto changer langote pour Château Rouge ezala asiki ezalaki Saint-Denis ezala asiki ezalaki poto ezala ndenge ezalaki nde vitesse sikoyo nde mutu ezo changer sikoyo poto échanger na ngote poto ezala asiki ezali tout refait ezala asiki ezali donc makambo nyonso to ebeli poto ya 80 eza nango moi ko changer moi muke ezalaka na ba condition ndenge ezalaki ba via kala ba bande ko sala moi ba tchekula ba sala ango li sauté donc poto le commander boulot donc ko changer à poto nde yango wana je l'ai aussi au Bali en tout cas parce que c'est non bon on a tout le monde mis ça parce que je m'en colopé yo pose en public hein question est non question tabouté hein exceptionnel si au Bali bon non na baluité bientôt toujours se préparer on y va visiter là bon toujours se préparer là toujours se préparer donc non to comme na engagement mais on suit déjà en tout cas tozo potana kaka lobeza nzambe ke simba lobeza nzambe ke simba ba tozo bomba te eza TV kasi lobeza nzambe ke simba ce qui par exemple to komi prêt to expliquer pe batu ningi la kaka en tout cas na komi na mutu boyo kasi pour la maman nanu tozo luka esika ya bien oyo ningi la na oui toza batu mutaza parfait zate hein mars, mois de la femme. Je crois que yo au Vendipé de Napotoa, pour na yo analyse ni sala par rapport à moi oyo, moi ba pesa ka moi si valeur, moi si ma valoriser, moi si moi plutôt ba valoriser, moi si yo analyse ko sali pena na mois de la femme ndenge le kena na poto. Bon moi oyo ezali journée ba maman. Ezali na sens nini? Ezali journée moko oyo moi si bapesa qui est valeur lolenge akoki kosala misala nyonso oyo bana mibali bakoki kosala donc ça fait dire tout le monde na basi mususu bakomi bazopusa bavion basi mususu bazopusa ba métro basi mususu bazopusa ba bateau basi mususu bazosala na bureau basi mususu bazosala pe musala ya construction bâtiment donc ça fait dire ezaki moi moko oyo topesa qui moi si asala misala nyonso mibali basala kakasi oya lelo to ko remarquer ngo ezali na okaka pona liputa
donc eza na kaka mpona liputa kaka. Donc ça fait dire tozomona bacouple ebele na miniti oyo boye eza ya koningana po ta mosusu papa apesaki mama liputa te. Mpe tozomona bacouple mosusu mobala alobi ate eza nango journée ya bamama tovanda na biso tosombi mwa biere na biso tolambi na biso tolie na biso na ndako kasi basi mosusu balingi ndenge wana te. Donc basi balingi kaka mpo bakende soirée. Mpe ebele bazokende basoirée wana misusu bazotika mibali na bango na bandako ake soirée na mobali mosusu ezosalama na kati ya France. Donc papa pena atika na ndako kasi mama ke soirée na les mecs mosusu na likango mosusu. Mpe en plus mbongo wana oyo okei kosomba billet okende soirée okoki kosombela ngo ta mosusu mwa eloko bana no balia toboyi te mboka oyo eza mboka ba ya stress okende sika moko ke okomona mwa bato esalaka mpe mwa bien makasi econtribuera mpe na santé kasi ebele soki bakomi kosalela na ndenge ya mabe soki akangi liputa nde toyebeli ndenge bakangelaka mpena bamama na biso nde bande kokanga liputa bango soki bakangela yango ndenge wana te bango bakomi kokanga liputa ekomi lokola mini jipe. Donc epende nyonso ezomonana baparti mosusu ya nzoto ezomonana wana ekomi mabe. Tala kaka ata na tiktok omona na Angola surtout nde Angola nde nayebisi yo nde journée ya bamama nayebisi yo ezalaka nde liwa. Donc ozomona na kati ya mesa basi bazala plus de ta mosusu 500 bouteilles ya bière bazomela batandi yango na mesa baza na bango na mibali te kasi babimi basi na basi. Donc ça veut dire avant tokoma date oyo déjà basalaki déjà économie déjà oyo bakobimela na mwa oyo. Donc bakomela masanga na façon moko impossible. Pe en plus Angola eza mboka moko oyo epesi privilège na mutu nyonso. Donc mona mutu mosusu na Kisasa banda kolala na salon, mutu mosusu na Kisasa banda koteka te, mutu mosusu na Kisasa asimba ta mosusu 3 euros te 4 euros te kasi l'air à côté Angola abimisi identité na ye. Po azata mosusu na Kisasa banda kolala na nini na salon akomi lelo na Angola azui moi chambre salon na ye bon azui moi studio na ye. Donc amibandi siko ko vivre yango moni Angola za mboka moko l'air bato bayaka wana boye bato nyonso ata mutu azalaki lokola maser na Kisasa soki kaka koti Angola abimisi identité li nyonso. Donc na miniti oyo journée oyo ya bamama na yebiso na Angola eza nde liwa ya kosakana te. Donc message ga tozopesa ezali journée oyo bamama bazwaki valeur oyo bakomi kosala misala lokola mibali bazosala. Donc balanda lolenge oyo ezayelaki bakota na badistraction lolenge ozosalama awa 600% nakoki koloba ta mosusu 30% eza ya bien 70% eza ya mabe. Donc ça veut dire tovanda na bandako mboka eza mboka bestress makasi soki bakei bakende ta kokende na mwa soirée moko ndokobinga eza bien kasi ebele bazomemela yango siko na ndenge ya mabe mobali soki apesi mbongo te guerre mbongo liputa. Donc omona mpe mwasi ye moko ta mosusu mpe asombi liputa na marke na ye mobali kuta ayebi te yake soirée atiki le mec na palais. Donc wana nde eloko tozotelemi wana eza bien te soki tokobima tobima na ye mwasi na mobali bobimi boke bopasiar na bino ndenge ezelaka wana eza très bien makasi. Wana kolobaki no basi oyo Angola baza très dangereuse. Est-ce que ba changer quand même ndenge omoneli ba fiango au Angola on doit yoko bala moi si jamais au Angola. Bon moi changement ezali na ndenge ovandi na monikolo ne otali ba nakoki koloba te nakoki kobala mwasi oyo auti Angola te wana nde izande bien te nde toloba konji sema 600% basi bauti Angola 80% baza mabe 20% baza na bango ya bien. Donc ça veut dire okutana pe na mwasa uti Angola okutana pe na mwasa uti Angola dans le comportement malamu okoki na oko vivre na ye bon to koki ko bala ye kasi bango nde baza mingwana baza lokola nde tolobaka bauti Kisasa baye déjà na Angola baza de un esprit moko oyo balata déjà Angola. Donc ça veut dire l'air bayaka lisusu na kati Europe babaki lisusu na esprit ya Europe wa en tout cas wana bakomaka ba général ya kosakana te. Donc babaki saka lisusu donc changement à la terre pas la bateau wana. Bon
mutakango la ga muteza nzambe donc biso to koki ko vanda na nini oboy to koki ko sala la bango plus de mission donc ce que ça a comportement mutu en tout cas mutu a changer ne kaka te donc mutakango la ga muteza nzambe donc nzamba sunga bango ba changer kaka voilà j'ai dit aux la photo déjà je crois que comme ko umela ndeba on devrait ça pour sa vie baka obi qui comme ko bi 4 la photo déjà vous avez remarqué ni là on est où se vend maintenant où hier on a la photo parce que mon tenue soit ça l'analyse hein je crois que vous avez Angola vous savez analyse Angola où il y a na Turquie vous savez analyse la Turquie OK la Grèce ainsi de suite parce que le lot a la photo ndé vous avez ça l'analyse ni bien la photo sur tous les plans bon là tout ça là qui ont justement na bakisa ça beaucoup na Afrique tout na Angola tout bande ko kaisa Europe ils ont le rôle à paradis. Kasi ndeti Europe ils ont esika ya souffrance. Il y a kosaka na kutute. Donc ce côté Europe ils ont le rôle à montu au côté na kati ya mulangi. Ça les force ko bima. Donc ils ont facilité. Donc mboko ils ont la kimotema ya mabe moko impossible. Pe ils ont la kindoki na façon moko impossible. Mamba so na zo yebisa. Mais oui, parce que biso na bakisa ça ndeto bande ko vanda to ba ata mususu batu baza bandoki za manyanga bote batu baza bandoki eza baluba kasi ana kata poto aboto sangani bikolo ya ndenge na ndenge tozana ba syrien ba africanisant tozana ba français tozana ba marocain tozana ba tunisien tozana ba sénégalais ba gabonais ba congolais donc tozana bikolo belé a on a kata mboko donc ça veut dire tozana ba race belé ba esprit belé ezana kata mboko yango mona kata poto bozo mona kaka mboka mobimba ezana kimia okoko vanda peta mususu journée mobimbo moni kaka 2 personnes baleki na balabala kasi eza pe na makambo ya mabe ya makasi na kati ya mboko peza na souffrance ya kosakana te peza ya kindoki ya kosakana te donc ndeto loba kaka mutu soki par exemple oza na vie exil soki vie exil et symbiote babeto premier rejet deuxième rejet eza na vie moko yaka ya souffrance ya makasi soki oza na patience te au pente ba câble moto ningani pour parce que na foyer ba ebisio ba peso un mois ba ebisio bima et pas yo uta ke pas ya grand sœur bobé banara déjà heureusement que pas nan ya mama na kata mboko ba tozo ndo kota mabala o ezana ba volonté na bango te ba jeune garçon mususu azui premier rejet deuxième rejet à perdre akeko kota libala pas maman moropo chose até ya on tozo pesa conseil na ba jeune les alliés Julien Kelentungi représentant ya ba réfugiés dans encourager bino biso nyon surtout l'équipe na étape wana donc ce que du premier rejet deuxième rejet comme tout samate kota na mulongo ya cop luka chambre na yo banda ko vivre constater vie na yo ko wela ko kota mabala et pas ya basité ya bozo mona tamsusu mutula azui rejet azonge pas ya pirivé na yeba via kala manga vie ngana zui rejet ba via na toli musu ba pesa rato ara petit nazana eloko ngana ko pesa ote toli ngana ko pesa ote luka mwasi obotisa mwasi toli ko ba via kala ba pesa kala ex mwasi yango ondo rozwaye ka mbala moko kaka na balabala mbala moko zuye bochai ba tel misa rappel mwasi na nzela te donc ça veut dire pose à la paix encourager ya hotel misa mwasi na nzela ezala ba garçon mususu baza ba timide ba kokana bango ko loba ya ko draguer moi cité de ba biloko nyonso wana pose na osoko za na ngote donc ça veut dire atape ba tindio ki robot moi si yango lobi mbala moko zu mukanda rien ils a procédure pe moi sango pas dans ma casse na administration pe en plus moi sango pas dans la mutema ko fungolo mutema ya ko kotisa l'adresse na e lelo basi Europe a boy pas zo akotio na adresse na e comment ba problème azo mona kaka ba droit na e ba kokata ba droit ngo pesa na ba mbongo moko ya ba gravité kasi tellement ya lota la kaka oui ya lota la kaka ni na ye lota la kaka ndeto benga intérêt na ye alboko tote ya moto moni ba jani aboti na mwasa azaki na mukanda jani akufi azu mukanda te pour moi si azaki na volonté te
il y a coupé ça y est pas une volonté il y a que l'association volonté d'administration a une volonté on a il y a besoin on a 4 Europe ils ont la moi c'est ça na mukanda kasi mobala bote de bala mi balé kasi mobala wana zana mukanda te kasi ba boti na moi sur wana boy donc ils ont ba ka ebele zo likana kati ya mboka oyo ya français on va mutema mabe kindoki nyoso lobi wana ozo ba osko côté ni pas basi to pas mi bali kindoki ngwa makasi pas à côté mi bali to côté basi Papi Gen, na kati ya mboko po yeba yango biso mibali tozalaka mitema mabe na bandeko na biso basiti. Ngami mutu lokola ngami naza boy gilet par exemple, naza par exemple na mukanda 10 ans. Na kuta na mwasi moko boy par exemple. Ndi tozalaka kaka oza marié, okuta na mwasi mona libanda zemekoti. Na oyebisa mwasa na clair. Na oyebisa en tout cas eza erreur na sala keza libako kasi naza occupé, naza marié kasi. Mwana na ngai eza makila na ngai na roboya mwana na ngai te kasi pona yo na lingi na ngai relation mwasi na mbali te kasi na rolandela na ndenge na do pesa exemple na ndenge biso mibali nde tozelaka te na rolandela makambo administration ba pesa mwana mukanda yo pe mamobika wana okende osala vi na biso ozalaka mitema malamu mpona basi kasi bango bazalaka mitema malamu mpona biso te donc soko moni mwasi na kati ya mboko mwasi apesi mobali mukanda en tout cas quelque chose moi ça n'a cause à ma belle na makambo so miki en tout cas pour respecter moi soana pour respecter pour pas donc moi si sera pesi mobali mukanda ata namba da kata mboko ata apesora mukanda fungoli mutemba penozo mukanda na sima ta mususu ya parti bosala ki ta mususu libala bongo te ta mususu na mwana féliciter moi soana pas fungolo mutema pour na kata mboko eboye 600% basi ba pesa mibali mikanda ba rozara 20 80 pena ba fina pena parce que mona logo la soki na pesi mona mbalo mukanda lobi akotika nga akindoko sala vie na eli mususu ndeti biso toza ba congolais pour toza na mu toza na kolingana est-ce que c'est normal muto ayaki oyeki na poto awa au moins c'est peso mukanda est-ce que c'est normal bon ezali nana kobenga ngo eza ndenge wana po parce que omoni nzambe asalaka lolenge asalaka makambo oyo yalingi lolenge yalingeli nzambe bafokisaka ye te bo omona moto mosusu aye sika abwakisi ngunda ake na ofra babeti régie aye na sendeya babeti régie donc ça veut dire nzambe azomona yo na nzela wana te donc nzambe azomona mwana oyo po aza mukanda na nsima ya mwasi bonte na nsima libala bonte na nsima mwana donc ça veut dire ata yo fonctionne na ndenge nyonso na ndenge ofra okozwango te mpo nzambe azomona okuna te na sendeya nzambe azomona okuna te nga na kopesa lokola ngai exemple wana naza ya boye nga na boti mwana na ngola kasi nga na wutai kisasa na yangola na yaki na vision ya koya poto pour moi na beti 18 ans na poto na kota depuis 2000 ans kasi na yeko bota mwana na 2006 mwana ye poto liboso nanga donc ça veut dire que zalaki mabongisa nzambe donc mwana ye poto liboso nanga donc natindi mwana na poto donc ça veut dire eza pe lokola biso nde toza ya boye na banda koluka visa ya Portugal na zwa te ya Brésil na zwi te kasi la na kokotisa ya Turquie na zwi visa Turquie na bibon nde na zwi visa Turquie na foxe na ye Maroc Turquie Grèce Italie na côté France donc ça veut dire ezala na luka ki visa na ndenge nyonso il y a France bongote il y a Belgique bongote il y a Portugal na lingi na zwango te po nzamba zo mona nga na nzela wana te donc nzamba zo mona ngai na nzela yo po mona France po oyi la nzela ya Turquie donc ça veut dire on ba nzela ba Turquie to zo pe d'expérience belé to mona makambo o to ko mona te donc eza nzambe ni mutalexé na nzela la po nazo expérience lisusu na vie na ngai po eba kisanga mayele pour un jour le roi ninga na zabo et Gilles Kelly Ntungi représentant ba réfugiés le long na rosa na dans la vacance na ye Turquie mutako sangaité pour na yebi Turquie nyonso bien
so na ye Grèce mutako sanga ite po na yebi Grèce très bien donc nzambe za azar te nzambe alexanga na nzela na yango zo mona na kati ya mboko boye mutu ba beti premier rejet deuxième rejet ye wana perdre de contrôle donc ça veut dire nzambe mona ke na nzela na ta mona ki yo okozwa te na nzela wana po okende kozala na nzela ya mwasi déjà ça en Afrique mais ma cantine que soki na komi na mikili donc ba momi no zo na yabi ke no ngana buka no zo ça me connaît c'est moi aussi et ça va dire en tout cas bazo sala erreur ya kosakana te donc esika na lokoma te mapate koya te koma sur terrain horreur omona ba réalité oyo eza na kati ya mboko bo ba bogar na kati ya mboko bazo tula basi bitoko pe na mboko bazo tula donc biso na bango to yebe loko to lingite na basi na mibali to yebe loko to lingite donc na biso to yebe loko to lingite donc ça veut dire moi ça doit raisonner na ningi na ye mobali pas doit raisonner na ningi na ye kasi batia mutema to senga na komika ka bongai ba wela na basi wala za potakala ezala ki justement basi bazala ki mingite to mibali pe bazala ki mingite kasi lelo na miniti obo poteza ya kotonda donc mutakosela mutu fier azate donc simbi te toka mutu la mutaza na schéma na ye o ya zosala donc eza ningwana ya wana zo yebisa batu komi tungisa te soko zui rejet luka nzela mususu luka musala bonto luka nzela mususu nasi batindaki ye na nzamba tindaki na Ninive abia te mboka ana eza na mboka moko eza na souffrance makasi na mboka nanga na kodi yango te akimi yake na destination mususu akoti na kati ya bwatu bandi kokende na kati ya bwatu wana boye mbonge bandi conducteur mbala moko ayebisi bakria te bobwaka babiloko bamarchandise ya bato bandi kobwaka babiloko mbonge ezosilaka te esika ye avandaki jonas abia bato bazobwaka bamarchandise na bango bazokende koteka kasi moluki makambo eza ngai donc mpona alobaka aveki te ayebisi bango abi te na place bozobwaka babiloko wana bobwaka ngai mpo ngai nde mutu nazali mineur ya makambo nyonso boye bato bakamwe makasi mais ya sola abi ezali ngai soki bobwaki nga bokomona pena bozala na mokima bokoma na destination nde babwakaki na kati ya mai bale na juillet akei kolisa ye na mboka oyo aboyaki donc ça fait dire makambo mokanda tomitungisama na yango te d'autant que nzambe azomona ona ofra te azomona na sende ya te kasi azomona yo posala pacte po obotisa mwasi to okozwa mokanda na likambo boye yango namonaka bato lelo so aza na vie ya ngunda donc azalaki na ye paye akomi ser en crise okobenga ye boye o te mikolo nalingi na makambo ya telefone te nazokonstate makambo ngunda langa wana déjà zwi premier régie donc nzambe azosekana oyo ayebi na ye mutu oyo ata lelo aye epa na ngai abongwani na ye kasi nazomona ye na ofra te nazomoni na sende ya te nazomona ye mpo abota bongo te mpo abala yango ozomona bafille elelo yo bwakisi ndunda ozalaki ndumba yo wana olobi o te na constate na mamba prière nde tozomona bato bandumba bazozwa babiza eza lolenge nzambe ndenge alingeli nzambe asala lolenge ye alingeli tozomona la tokatiaka bamai na biso na bagrese wana bo tozomona pede akatisi moyiba la akatisi kulu na katisi kasi mwana bebe oyo ayebi lisumu ta dindi na mai wana akufi eza te mpo nzambe ayini mwana wana ayebi mwana wana kasi ye asaleli yango lolenge alingeli donc yango nazokourage bajeune makambo mokanda totiango na motu te omoni na kati ya france aboye union européenne epesaka bango mbongo jamais bakopesa biso nyonso te ederangeaka ngai pena te mpo parce que nazoteya nde baninga mpo ngai na kati ya mboko oyo boye nazala banda na ya mboko nazokende 4 ans et demi donc na 20 mois oyo nakokisa 5 ans donc chaque année nazalaka na recours donc chaque année naza na respise oyo natambolaka nango France mobimba donc ngai na kati ya mboko moto akosimbanga aza te donc chaque donc kina nazobisa bato chaque année banda na banangunda na ngai nazalaka kaka na papier oyo l'état français apesaka nga tambola nango donc barenouvelaka nga yango ti jusqu'à présent bakokata likambo donc ça veut dire eza mpo na yebi makambo exil
donc biso bato uti moi Grèce toza na moins expérience ezali makambo nzambe ndonga nzambe soki beti en tout cas to fonctionner na tirité eza ba étape mo toujours le cas eza na bato abeta ba 10 ans bato abeta ba 15 bato abeta ba 20 ans eza pe na bato musu ba beti 20 ans 10 secondes na zuité kasi ngai nazali dans les bons papier on na za na ngoza kuta musu na bato ba beti 10 ans na mboko baza na ngote to ngai lelo bako kamata toto tambola na Château Rouge au contrôle d'identité tozala mutu moko abeta 20 ans ya tikali kasi ngai mutu 3 à 4 ans na l'équipe pour na za na notre donc eza nengo na te to tsaka souci na yango te toyebi mukande fungolaka ba porte kasi eza via mutu te mutu musa roza aza na mukanda aza kobo fatigué kasi mutu musa aza na mukanda te aza kosala aza vivre pe koleka mutu aza na mukanda. Voilà Julien Kielentungi représenta mais quand on betele biso parce que yo tambo bi mo ba vi awa na Hermogo kinda ba mele ba vandi ba mele o tambolaka donc mais quand on biso parce que Hermogo bi na pe sur ba ville wana quand on betele biso et là on dit nous ngaka batuba comprendre tant on be la ba ville wana et là on dit makamni le capitaine ba ville wana pour na basa mele voilà en tout cas pour na basa mele na repekisa ba jeune ebele ba di na ville wana parce que basa mele baza très compliqué makasi moi ça mela ko kato kingo na butu ya solo na obisa auto o peksa ba c'est-à-dire ba jeune o peksa ba obisa ba vana mele te ba bima basi ba mabemi po basi ba toktika bango ya kosakana te bazana ba yebi mo sa ko kata mutumbeli po parce que ba sala kana compagnie moko eza soko leki mele ba kota ba montage wana boye mu ba compagnie moko eza ona kuna bakota montage oui ils ont la compagnie pe na ba kata kape ba ils ont ba compagnie ils ont le rôle ba boucher ba benga ba boucherie donc ba so na so ba sala kakuna talaka moi ça to kata ngombe ba oui moi ça to kata ngombe kingo bongo siko po kata yo mobali kingo soko blaquer na elo ni zangi et bon rapport les ana moi c'est ça na boucherie to kata ki au kata ngombe kingo est-ce que kasi pour na comportement ndenge bazo tokti mibali na kata villa mele so di moi si siko yo aux autres par exemple moi si azo tokti mobali ye mobali oligo bimananda kwa na soka au saloni au kato takingo ça dépend de mibali ya ba jeune ba na mele ba bima po basi bazale kenge na basi na bango soke simbi te ba bima et pourquoi ni ga mele ils ont la ville ebele eza tina ba ville très dangereux atal ba ville Nepsan Georges ezaka nini moko surtout ba sa ville Nepsan Georges soko lingi donc ba lingi ntaba ya kosakana te taba nangulu bango ba commanda kaka taba nangulu donc ba mélanger yango ba lingi bière ya kosakana te donc soko lingi mo sa ville Nepsan Georges pour se préparer eza na mbongo te ko mekate ya parce que donc soko to kende déjà se préparer déjà bango ba lia ata mususu boye tant tu ka tige mora ya kwa ngaka moko kasi tabele gebele na ngulu na bière pembeni bali be whisky ya ko blaquer te ya ko saka nazo ye biso ngawona za ba mile na ngamba tendaka bamela whisky te nazo ye bisayo na moment na to côté te bani les abatteries la mingi wapi na bakote kuna kote basala ba fête mingi ezala wapi nazala akuna na yebi bari na nini bouteille pena vidéo ako blaqué na base ya 1900 jours nazo ye biso ya solo ya kosakana te ba pezi nazo biso mamba solo ba ça si ça bouteille whisky aba si buska whisky pe bango ba komanda kaka taba na ngulu ya mbala moko deja ko yo taba pamba te pona ngulu ya moto wa ba na yebi bango magasi ah bon mais oui donc ça dit n'importe quel tali non mais ba cité quoi ya ko sa wana baza baba wana ba cité donc moi si mo bimbazo linga yo kaka pour les saki bango lelo ne zangi pa lobate tonton Julien na moni le kana ndako bongo te pesa nga ya ta mo 50 € na ki mambango ta na Château Rouge abu na somba moi pondu bonte mo madesu to lamba yo lié bana pe ba lié ngai po ko tila ngata la moi muke na ba bocal na ye na pe na palais so bengela o le kanzela wana oui est-ce que tu as besoin ngata moi taba ndé ezala raté dépense wana mboko za mboka kalki lo lingi mutu linga pe o limiter ba dépense na ye na place boko kende sika moto boite boko ko lia na bino tabaka c'est ezala te chaque samedi chaque samedi bango ce que comment logo comme ce que comment logo la métier ya ko lia ntaba
Donc comme chaque samedi pour bana basi. Donc deux fois té donc ils a bien té. Sur ligne mutu premier. Na pipi la poussière. Na pipi la poussière. Donc ça veut dire sur ligne mutu no premier faut beaucoup go bima deuxième fois au limité à tes papa. Na place au rock ndrolien tabana bon te do milama whisky on a préféré kutu. Bon on peut ça na côté exotique. Bon le bande registre na ba kutende ba londe ti fala yemba mobile na la yemba mobile mokuse pese moi ça mokuse na la yemba ona bo mobile ya mokuse pesa ye moi si ya mokuse basala libala basala makambo ya donc ça veut dire sur mon okute na moi ça ningala voilà kofi donc ça veut dire pour okute na pe na mobile aza lo lengi wana eza na mobile mususu aza lo lengi wana te alingani ba vita mususu ya banganda te siko jisema donc 1900 jours très dangereux donc on a coûté pela komeka donc komeka te soki tozi vilo nini oboye donc on sait Corbeckson on sait quand même ba tour na ba ville mais oui tu eza ba milliers na ngana tambulaka donc ça veut dire qu'est-ce qu'on nous salva rima non nakendaka kuna ta mususu batingeni l'adresse à musala koto wana soki na kei nazo tidie pe terrain ta mususu batingeni na chantier mo kuna na osala une semaine nazo tala ba comportement le kaka kuna nazo sola ta mususu na batu toza batu oyo to le kaka na TV tozo sala mon contrôle n'engezela le rôle par exemple to repesa exemple ya bana basi ya Corbeckson donc bango kutu babomaka nde mibali ya kosakana te cimetière au moins na gare cimetière eza pembeni wana na Corbeckson cimetière moko eza wana ba congolais bakufa na siba ba congolais bakunda bango na cimetière wana na cause bana babela ba paralysé bakutana bakalo lenge ya kosakana te donc ça veut dire ya on a zobisa ba jeune be baza kotona donc baza lekenge donc ça veut dire il y a mêlé à quoi tomba le kingo il y a Villeneuve Saint-Georges balingi taba ya balingi dépense il y a nino il y a Corbeckson ndo paralysé ya Corbeckson ndo soko salaire au kaboni katikati lobo ketengami donc ba spécialiste en fait ba donc soko tali ba jeune ebele ba bela paralysé ba bimela ba koto wana na Corbeckson nazo ebiso mamba soloko pe soko tali cimetière on eza pembe na bango ba jeune bakunda bango trop likolo makamba basi na mboka ana donc eza mboka ya revendre penati siko jeunesse okutana mutu mo buto master no mo alingi mwasi alingi mwasi na Corbeckson maman ko pese conseil tika en tout cas litama mwasi na mbali ba pesa conseil mais parce que yo une expérience na yo parce que obi ke okobi mape babanini c'est-à-dire oyebi ke mutu pesa okendo ki okufa po yo makamba mutu po yo ndo yebi bien. Bon, 600% baroza attend sous 10 baza malam, 90% baza bien té. Na ba vilo lobby wana. Na ba vilo ngala lobby wana. Donc 10% bako yo zala bien. Pe mboka nyonso. Siko oyeba ndeni oyazabuite. Oyeba ndeni. Bon, na oyeba po parce que misala ngai Frank akuta na moi ça bien, moi ça fungole ba porte na minito boy. J'ai ça très bien magasi. Il a coûté avant d'akuna. Il y a venu na mboka oyo boy Corbeckson. Ah mais c'est kasi ye a coûté na mwasi oyo parmi ya ba 10 on na lobby a coûté na mwasi malamu na miniti oyo na mwa ya beti 10 na mboka oyo azalaki mutakala na miniti a coûté na mwasi abalié na kende kutu libala ngona lataka combinaison boy. Et donc ça veut dire nzamba sungié na miniti to coûté na ye alaxi na habité moi na mai j'ai pena et vendi talabor yango biza kito ya kotombelo eloko nzoto yango donc il y a coûté là qui na moi si ya bien parmi 10% wana moi si me pas na kati wana boy. OK. Donc ma ville autant oyo moniga ya mabe makasi ngwa to ville monsieur Zali. Bon, ils appellent ma ville ça ya Saxel hein. Saxel peut me ça. En tout cas kuna kutu bango kutu bamon na lokola Chilien sur le grand ba mona lokola marchand de comment lokola zan ba so na ko ba matisa kabanda kuna façon moko na yebisa ko basi ya Saxel na yebisio bango ba komisa banda ko na lokola ba comex na bango donc ça veut dire pona wenji wana kaka donc là on va refouter les pas na référence à liboso ya kopesa o te na minute nde doza boye gare kuti za pembeni
wenji kuti eza pembele wenjana conseiller ngana nini ngana ye ko futé conseiller ngana nini donc il y a zo matisa ndaku pona wenju wana kaka parce que non pas grave ça et là on appelle grave na wenju wana ezala na ngote donc ba komisa ba wenju wana lokola muta vanda ata mususu na zona kisasa bongo te ba rumbu bongo te lingwala donc ba komisa lokola ba komisa lokola zandu parce que bazala bango na bandako na bango wana ba chaba tout bazala mibali de bango non presque mami na kata poto aboy ba femme sel baza bango moko mibali pe baza pe bango moko kasi na Saxel nde toza boy eza ville moko ba femme sel ba koko zala entre 90%. Mamba so na zo yebisa o na Saxel to bango bazala ka na ba chambre kaka. Ah Julien. Donc bana bakola bakenda papa pa kenda abengala papa donc atika na ndako ye moko siko bongi ndako na ya zonga zongisa ngo na maboko ya leta ya ko ngozongisa ngo te donc ndako na komi lokola marchandise na ye so arrive après que non okikota na ndako bobo femme bon azaye moko eta bango pa duki ope ki makamo faza yo moko bon ezana bana bana mai ebele bakenda ko futela lelo bakoma bakoma pe bakolo mapango eza ezaka likamba lisolo kaka ezaka likamba lisolo kuto on pensait qu'on fout sous palette to au baxi charge on fout sous palette on fout na la biso on fout sous palette on fout sous palette on fout à palette to problème pour nous battre mais non za nengwana l'air yoko to komi papa ndakuti pour komi sa chambre oyo komi kolala na mwasi komi sa lokola chambre no bande ko futela donc ça veut dire fin du mois moi c'est ça peut quoi ya dans les chambres na oyo zala ki batiango mutu kasi yo koti na chambre na ye bokomi bino mibale mwasi na mbali kasi ye bango est-ce que les avrais cop bon ezala ngoto ko benga logola koto mususu ekoki kozala malamu koto mususu kozala mabe so kute na mwasi a bien bosangani bokomi adresse moko nzamba fungoli ba porte tam mususu pe mwasi bobalani pe un jour pour aller tam mususu pe na papier te tam mususu lelo po komi pe na papier na sima ya mwasi wana pe soki au remarqué si 100% na kati ya français a boy tokoki kozala entre na 75% au bazaba sans papier pe bana mibali to bana basi oyo bafutelaka bachambre toza koede batata ya ndako mpe bamama ya ndako tozocontribue na baloyer na bango quand même mpo respect ezala kasi mpa na bango oye kofutela epa na ye alinya mandari yo sosa dirige lokola bana no oya bandeki kodirige na kati ya ndako oyo te ndako na ngai nalingi mwasi ayaka te atopesa loi ote ndako na nga na lingi mobala ya te na ndenge nini mutu nini nango azangi famille mutu nini nango azangi copain mutu nini nango azangi relation donc yo zo ko isla nga na do futa mbongo na nga na do contribuer na ndako na yo to nazala bien nazala kimia kasi yo komi ko diriger ngai eza na bato mususu na yebisi yo oza na douche azobetela au porte oza na toilette mutu akoti toilette azobima mama ndako azoyebisa ye kende kosukola maboko ozodirige nga na sens nini exe nda na ngai yebi te soki outi toilette basukolaka maboko non nga nakofutela epa na yo non soki eza ndako moko kasi vanda na ndako na oyo moko vanda na ndako yo moko ozokende kotia bato pourquoi yo komi kodirige nga lokola nga mwana na ezali nga tata mobimba ta mosusu na wuti afrique ta mosusu nazalaki te ezalaka te bacomportement oyo bazosala na kati ya kati ya français ya boye biso oza bandeko na bango l'air to naye kofutela epano tokomi famille lelo avant soki problème ezwi avant bana na yo baya ngai ne mutu ya liboso mutu secours à liboso za ngai ngani na kopesa rapport donc ça veut dire là to vandi ndako moko to komi lokola famille kasi bango bayebaka na te exemple ka nga na kopesa boye papi gen nga na futela koto ya Saxel village na yebisi yo mama wana ataka ebonga kitiko na nini obo na balcon to na kati ya salon ezotala direction ya porte
il y a entrée. Donc, il doit contrôler l'immeuble Mobimba, puis en plus, il doit contrôler sous Nangam Navai Nagatandako. Donc, ça veut dire que Zoyeba, Moutuboya Bimaki, Moutuboya Koti. Moukolo Maman na Yebisangote, Papa Julien, a Nakatandako, Oyambi, 3 bana basi na 7 bala mobile. Na simba mutu. A contrôler, Namoko peut na Koti na chambre, na bandi peut na calculer, non? Pichwa yaki yao, ala yaki yao, fisto yaki yao, kingana yaki yao, na compte pena ba mibali 7, na bandi pena ko compte ba na basi 3, na bimele pena na salon abi, maman en tout cas, na do se préparer na longo te papa pour na ninga habiter. Soko contrôler na moi ko contrôler na tina butute. Pour parce que na za na droit na nga ko yamba bato aboy. Na tumisaka ote mwana nga soki koki na futa ndako na ngai sikoyo e bani nini ni bando ko contrôler na tina batu o ba ye ko tala nga na kata ndako abo nga na zolongwa na nga na bima na ndako wana na bima pe bandako wana bango ndenge bando na bandako wana tamsu ndako wana futa ngo 5 € kaka bo kutani dans la 2 chambres bo te 3 chambres o kutani déjà batu moko déjà bato peso tam susu 800 quand même bato contribuer. Ceux qui par exemple au foot 5 sauter na 300 €, c'est une provision pour lui. Zana batona très bien ma case. Salaire no coûte ko compta no coûte tout. Kasi bango bazan ningo na te. Ça peut sauver la douche pas bien, on va pas sauver la trop la douche hein. Mai, bango ba déclarer mai. Pe mai on a facture mai ba futa ngo dans 3 mois. Kasi ora papa do utiliser mai belé. Papa do suko le belé. Papa ozolambe belé, ndete zala raté. Ngana uti na minute ndete zolo baboué. Nazalaki na Gonesse na ville les belles na uti ko futela na Gonesse na ndako wana na sali 1 année 8 mois. Donc ça fait dire ndako wana papa la razalaki papa mtabande ko zambongo papa moko très bien makasi yé mtabande ko zambongo papa akogisi 86 ans bana ebongi bazwa charge à papa ya moto zoloba relève à papa. Donc ça veut dire papa wana akataka ba pongi na ye ba 5h du matin ba 4h pour que ndoko luka po boko la bino lelo bino bo komi mikolo ngai age pusani bo sundoli ngai na age ngai nani ya ko sunanga biso za ba africain kasi bana poto baza très compliqué on a yebisa ko papi gen na préféraka soko lingo bengisa mwana na poto bengisa na ba age ba 15 à 16 à 17 ans aza na maturité déjà ba africain bana nande ba ndo ba sunga bato kasi bana yo ba yaka na ba age ba une année ba trop 2 à 3 ans na o ba botami aboui ma trop en plus ba kabarate oh nazo biso solo ba moko to ba préférer ba lia ya yo kasi oya bango orozwa ngote pas en plus okoki kozala pe santé so dérange bengi bibiche en tout cas maman na santé za bien te biso maman appeler la pompier il n'a pas de temps so qui na 8 ans na roya ex yo pendant l'Afrique pendant maman na zo bela roya mbangote bana na balandi ba comportement ya mindeli nde ezalaka te donc mato bana poto bakabakate bazwa papa wana bakenda kotika ye na maison de retraite na nini obona na Saxel bake batiki papa kuna ndako wana ezalaki ndako ya 4 chambres 2 chambres ezalaki biso balocataire nayebisi yo le 15 soki ekoki ofuti mbongo te nayebiso ekomi lokola problème oyoka bamessage ebandi na telefone okomi nga kokima telefone na yo o tonton l'argent de loyer kasi azoloba la tonton l'argent de loyer baza na nyonga ndako wana ya 4 000 € o bafutaka te pe en plus biso tozofuta ndako bango mpo bafutaka te bakomisa lokola mbongo na bango ya kolia okokuta ata mosusu ndeko ya mobali lere ye azwi relève ye azolia ni mbongo banyonga ndako ezomata ya mwasi ta mosusu azwi banyonga ndako ezomata boye boye donc ezalaki ndako moko nazoyebisa yo ndako ya baproblème mpe en plus totalaka bandako ya kokota na kati erope abo papi gel kindoka ezali na poto awa nazoyebiso ya koblake te onga nazoloba eza mpenza témoignage na ngai kindoka eza ya makasi na kati ya poto abo ata na bandako biso zozongi kotaka ya na topesa conseil na bato soko ozwi chambre avant kota chambre na luka basalela nzambe bongo te zala makasi na bapriere eza na bandako mosusu eza na bandako ya kokota te eza na bandako mosusu eza bandako ya bablocage bandako mosusu eza ndako okoti yango okotaki na mbongo na yo
okotaki na musala no kaso biminda kuana musala eza lisusu te mbongo eza lisusu te donc ngai na kota ndako wana na kota na mbongo nanga na sambetu ngai tina na sala kaboui na sambetu nanga na kozanga 2000 euros te oya ngai moko o nazola nanga par makambo nanga mususu po biso bomba ka mbongo ya donc ça veut dire mbongo na kota ndako wana mbongo nyonso esilanga na bima ndako wana boye musala ebeba ezaki ndako eza ndako ya bien te ndako ba problème pe en plus papa azalaka na mwasi na kufa plus de 10 ans papa boya kopesa bilamba wana na famille ya mwasi atotanga bakombo na bango eza te donc na quartier bovandi na kati ya Gonesse wana koto ya l'éclair non na Gonesse na l'éclair na sima wana ba immeuble eza wana boy donc na yebisi yo bata quartier bozo kutana na bango bazo tuna yo vanda na ndako ya papa otinga na vanda epa ya papa ta mususu afonce exemple kaka ndako wana po bimango nini abi en tout cas tokoti makambo na bino te luka moye bobima na ndako wana okutana mama moko bobima na ndako wana ndeti bata quartier bayebi déjà baréalité ya ndako wana déjà donc ndako wana eza ya kobeba ya kosakala te oyi papi geni pale wana okowuta mosala okoti na cuisine ozolamba okomona eloko moko ewuti na salon eleki eloko elilingi moko wa okobaluka boye omoni eloko moko boye eleki boye okotalaka olobi ata mosusu eza bapense na ngai ndeti eza bafantome ndako ya misala mabe donc bozolanda na kati ya ndako na bafantome na kati ya ndako wana boci mosusu bokomona kaka wa eloko eleki okobima mbangu boye omoni eloko te okozala na kati ya chambre bomoni lokola moto abeti porte ya entrée ya kokota na kati ya ndako boye okoyo fungoli ndako boye moto aza te eloko wana nyonso ozomela kaka kasi sika kokende eza te ozotala boso oyo mina longwa na ndako oyo lela oluka naluka ndako mosusu eluka ngai ita mosusu okozwa chambre moko ya 4 euro to pesa garantie ya 8 euro opesa ba commissionnaire 4 euro epesa lokola 1200 louer carré ya kozwa biloko wana mosusu 300 1500 eke uta wapi ovandi kaka kasi lero ozovanda ndenge wana ozovanda kaka na ndako ya baproblème misala ebeba papi gene mbongo nyonso nazalaki nango nazobomba mbongo esili donc okoki komene vi moko ya souffrance ya kosakana te sikoyo nga nakanisa eloko ezosalemela nga moko nabengi sikoyo voisin na nga mwasi tozali ne bachambre ekanga ma petit sere na tuni nga mais koma eloko moko nga naremaka na ndako oyo boye so naza na cuisine namonaka eloko moko elekaka eselo yo elo na part na yo mona nini nabi wi nga mpe namonaka eloko wana nga mpe namona eloko so naza na cuisine namona eloko ewuti na salon ekeki banzela bakulaka bachambre wa nakobima bomutu te nabi ya solo petit wana na kati ya ndako wana 3e ekendai 3 bord ekendai tokotanga bakombo te petit tango azalaki na mwa le meki na ye awutaki baprogi angola portugal ndenge ezalaka kaka yaka tovanda toyeba ndenge nini tokoki kokumbela vi ndenge ezeyelaka jo wana laka azalaki na nini oyo na baportugal ozomona mpena kozeli ya mwasi na mobali mpena kitoko ya kosakana te kasi jo wana mokolo aniata kaka makolo na kati ya ndako wana esprit ya jo wana ebaluki jo alingi soki ovanda lisusu na france te oyo te ngai ndenge kobwaka na ngai na belgique okende kobwaka na belgique ndenge ngai na jeu tovanda biso toyeba nde tokosala donc esprit elati jo wana ti bapotana bango na jo wana nabimako bapanzana na ndenge ya mabe na le meki wana nabengi le meki wana atata biso lato bakodieba bulo yo moto otikalaka na palais eloko nini osantika biso nazosanti namonaka na ndako omona bato lokola bazotambola nakobima boye bato baza te nakozala na cuisine boye nakomona eloko moko eleki wi donc 3 personnes bamonaka mwa makambo yango nazokebisa bato totala bandako ya kokota bandako ebele ezala bandako eza na bafatome na kati ya mboko yango nazoloba kindoki ezali makasi na kati ya Europe abo toblake te toblake te
Côté, il y a ma femme celle donc il a vu le bâton des ala sarcelles. En tout cas, sarcelle de ma femme celle de bazan 1000. Par rapport, il y a ma ville dans la carte, il y a France. Donc, c'est-à-dire qu'on a pénal donc bango na bango. En tout cas, qu'on a pénal bazan bango na bango. Parce que ça allait bien na mibali pour voir tirer la parler ton les années. Ba benga na bembali ba vieux mususu ba vita na bango basi yango na ba comportement bazan na bango ba vieux ba kenda na bango bazon na bango ba parler mususu. Bango batigala sikoyo. Bakolo ba parler sikoyo. Pour baye ba kasondeli ba ko vivre na ba parler na do ba komisa ba parler na logola banda ko logola ba commerce na bango. OK. Merci Julien, tu comme na souka na tikelo pesa mbote. Merci à Bandeko Bonandi Bisso. Nous à chaque fois PayPal de monsieur Zawana donc ceux qui on s'est payé, on songa biso pourquoi pas. On tient la biso tamo 1 €. PayPal et puis numéro à compte na biso ngo neza ngo affiché. Tu as la biso ta 1 € pour tous en amisa les bélo faut tout ça là. Le sengaka vraiment participation na yo et puis bonne volonté na yo. Voilà, Julien pesa mbote tout ça. Bon, on a passé une botte dans Cyril Kina. Ouais. Les grands sapeurs na Katia França, Simo Kimbang. On a passé une botte, on a passé Trésor Ngando, on a passé une botte, on a passé Chinois de Paris. On a passé une botte à Makassi, on a passé Tony, Jacques Otona na Katia à Londres. On a passé une botte à Makassi na Moisi na, on a passé Pasteur Nangai, Bartime, Mwamba na Katia Grèce na Katia Antenne. Tozali na mulolo ya mene. Moi si naye mulongani naye mama Mireille adosalisa mulolo minene na kati ya mboka ya Grèce na kati ya Athènes bato nyonso bozali na kati ya Athènes boya le 29 mars en tout cas na 3e mois oyo en tout cas nzambe akosala makambo minene soki par exemple ozobeta na aéroport ezosimba te luka mama Mireille to apôtre Batime Mwamba asalela au prière yé azalaka et tout est kota donc ça fait dire na pesi ba collègue na nyoso ya musalambote na pesi mami tumba mami lolendo na kati ya Château Rouge sur na Posolia na pesi Fifi Makoso na pesi mama forme Donnet Tiyo na pesi yembote en tout cas ninja kolobezate to suki wala. Voilà. Merci Nabino Bandeko Bonandi Bisso. Rappel la Pessimbo Tebele, pas ya sœur Nanga Juju, na Afrique du Sud. Maman Tumba. Nanga commando le bien on appelle maman Tumba. Tokuta na mingi pas mo kono zala bien l'Afrique du Sud na oyawana. Na oya pas maman Tumba, hein, Juju na Afrique du Sud wana. D'ici la botika malamu. Na yambo sumba si mato me reçoit. Donc on va décortiquer maman Kindoki ngo parce que c'est un peu trop. Et merci de la réalisation, il y a Serge Nabusso Dina. Allez, tout ça, bon, merci, bye bye.